ende atamwisa bomoi na yo kubombelaka ete makanisi ya motema na yo sundolelaka ye makambo oyo ezolekela yo yaya naye na bandeko na yo oyo naganyaki mokolo ngai nakendeki suivi nakutani na bango vraiment baodiskute oyo alobi naza problème oyo alobi naza na boyi na boyi yango heureusement lokola nazalaki na nani nakutani na bango mpe nasololi na bango nde nayebisaki bango baya na église heureusement mpe bango mpe baye na église yango nasepeli papa lokola naye na bango yo nde lokola yo moto oza chargé ya permanence ozwa charge na bango. Merci maman Odette, je ferai de mon mieux grâce à Dieu toujours pour arranger en gros comment je peux faire avec eux, donc merci beaucoup. Merci. Quand on dit maman Odette c'est moi Brice Madeko qui est mage de l'apôtre. Ah, c'est lui qui a vu le fils, a vu le père, les Andéo. Ouais. Ok, mes frères, j'espère que nous sommes là qui m'ont na maman Odette. Vraiment bref, parce qu'il n'y a pas vraiment de temps, il faut que je sorte. La bande est déjà au bima et puis je suis bloqué. Bon, en fait, je voulais juste, il y a juste Oezali Toli. Comment tu peux rouler, au marché Nabino à Nakati à permanence. C'est pas facile, hein? Je vous dis, c'est pas facile. Tu vois, quand vous voyez place Moko Boye, Fubolanda, Oizo, marché Nakati, toujours Botosi. Et grâce à Botosi, aujourd'hui, je suis moi Brice comme ça. Donc, premièrement, d'abord, je me présente. Je suis Brice Madeko, frère Brice. Donc, Ndeka Kamamo de Taoutakio Sabino, il mange, il y a Thomas. C'est moi. Donc, là qu'on a connu Sabino Botosi, premièrement. Bokolanda Oyongai, la bande a Sabino. Parce que Boutiko Lubangwa Nazali, grand frère, il y a des bosso dans Kati, il y a Moussala Oyo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui Sabino Nzela. C'est pas facile, il y a recommandé à niveau Oyo. Parce que Toyokaki, tout ça qui est dans mon thème, tout ça est là qui. C'est ça aussi qu'il faut bon ça en pratique. Donc ici, on n'est pas venu ici pour blaguer, pour faire ce qui débat n'importe quoi ici. Non, c'est l'église ici. Tout ça de l'Oba Nzambe, tout ça Oyoba Kokota comme Bakulu, tous les frères, Bagron, Obaza de Bosso, papa, maman. C'est à partir de là qu'on évolue Kitoko. Donc je n'ai pas vraiment le temps, il y a encore une belé. J'espère qu'avec le temps de tous les Arabes, il va et que c'est passé. Bon. J'espère qu'ici, bon, ça va moins déjeuner et puis. Comme ça, le soir, hein? Hein? Merci. Ok. C'est le macabre, mais ça va aller. Yes, man. Allez, le choukou. Mais ça va avant ici. Est-ce que tous les cahiers, il y a un autre zali. On a plus fort. motema nanga etalisi na misala kondima nanga mpona yo nakokisi pa nanga ata nazopela nasemetizaka nanga mpona yebi ete ozali Jehova Rafa. Méditation kaka. Yaya omoni ka méditation. Ndenge to préparer milo aba mama. Il faut kotanga Bible, il faut ko méditer. Po soki o méditer te vraiment au sale le côté. Deni lelo la muki retard boy ka ba fatigue ngona ba malini. Ah, ma ba fatigue ba prière kaka ya lobi mais role le pena zananga off na sala raté na travail raté. Ya omonde ya na muki na pena pe maman se reposer mon muki. Maman a dit que vraiment on a des jours sur la live. À propos, il y a vie quoi. En fait, maman,
yo yebingai bien utana nazalaki mokie ti lelo nakomi bino mbo encadre ngai na église yango nayebaki vraiment fona solola na yo apropos ya mambo etali vie oyebi déjà nakomi déjà na baengagement ebele nazwi mosala et plus na église mpe naza na engagement koto jeunesse nazokamba bato nazalaki vraiment na problème ezali ke nakoma sikoyo responsable c'est-à-dire que nazwa baengagement na ngai moko nasala foyer na ngai on abaki avant pourtant nasolana na toma il faut nasolana d'abord na yo mama mpona portaka vraiment mama na ngai nazwaka mama na ngai yo yebi ngai naza orphelin oyo ezali juste na ngai na propose naza na déjà na proposant mo naza na édition na église awa j'espère que voilà eza vraiment bon oza déjà mama na biso boti biso tokoyoka soni te donc bino nde motu boyeba koyede biso quoi donc nazwaki déjà iser légal nasepelaki na ye ye nde nazotya ye comme proposante na ngai donc nayebi te c'est ça on a baki avant tout temps que je passe d'abord par pour les capatouman premièrement d'abord na les kaipa ya yo maman parce que na pesa yo problème oyo s'est passé au nazana ozwi likanisi moko ya malamu megani oyo wapi oyo mama na bango bazalaka na département ya nani ya partenariat ya église mpe mama oyo mpe azala na département ya bamama voilà mama yo wana mokomi mama yo wana mekali même megane oyo nakambaka bango na jeunesse ye wana en tout cas eza sere na biso ya l'église papa bible elobi boye eza malamu te mobali ademire ye moko na proverbe 18 22 elobeli biso boye qui trouve une femme trouve le bonheur omoni soki ozwi mwasi ya malamu papa vi na yo ebongi lokola aza sere na biso ya église est ce que oyebi ye malamu oétudie ye bien oui maman kaka nazwaki temps vraiment ya kolandela ndeko mwasi ndeka auti oloba bible elobi ke celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est à dire que nasalaki baeffort wana naétudiaki vi ke ngai moko bazala na département na ngai nasalaki effort ya kolandela ye petit à petit namoni ti donc motema nde edécide quoi miso emoni motema etindi omoni surtout bino bana mibali bokweyaka mingi na bambeba komonaka apparence ya mwasi kitoko ya mwasi me mwasi ndenge oyebisinga wana oétudie ye très bien lokola aza na département ya jeunesse yo moko osali esuki eza bien mais oyebi procédure tozalaka nango na église awa là je sais nayebi yango omonaki nalobaki nasalaki fo na bino nasolana na mama nga nazwaka na nde nalobaki de début oza mama oyo mama na nga vraiment omoni nakoyokala ye mosusu apôtre soni mpo nasolola na ye yo nalobaki non namikosola na mama mpe mama mpe aluka alendisala ndeko mwasi akomemela nga mpe message mpe pa apôtre omoni yango nayebaki te ifo nasolola na yo mama napesa problème oyo naza nango ngai mpe naokende pa ya papa nasoumettre ye problème na yo oyo yo oyebisi ngai vraiment eza malamu mingi bana nzambe surtout baoyo bazoprie bazotambola na kobanga nzambe il faut babalana na kati église mpo boyebani te oyebani yo moko ozolandela bango ozolandela ye ntina na suka eza malamu papa nakosepela kutobala mwana lokola mama na bango tozalaka na département ya bamama c'est ça yango voilà yango moko nakosepela napesa bino baconseil na oriente bino na libala mpo ezala bien ezala lobi teke bolingani lelo après 2 ans bopanzani fo kozala neti biso bamama loberanga lelo na pole tanisanga nyonso na mwasa
John. John. L'homme qu'on a dit? John. Martin. Oh, l'homme qu'on a dit? Où l'a bonne? De mon papa. Ils ont fait un côté, appuyer en a tout prayer. Tiga. Noti ndoto moko. Salle wana beta monte. Salle. Ba plein. Une salle. Donc plein salle on plein banini. Beta na salle moko. Ah bon? Plein elwa ba zénith. Do beta siko ndule. Sika. Mystique plein bateau donc on s'arrête. Parce qu'on a eu un basico, nzembo moya américain mobo. Oli na comprendre tinga non lo banglais te boye mais na ndoto ne banglais. Mindele banini bazaba noir donc nzembo na oli. Mais il y a aussi des grands artistes. Lesquels inganga ndina kezana sala na pene nzembo anglais. Non, non, il m'a dit que français, il m'a dit que so, moi, je vais aller salle et puis mais en réalité, par rapport à la prière, il y a des sérieux. Vision, c'est vraiment profond. Parce que je discerner mes amours qui est pour nous discerner maintenant. Donc, sur ce, il faut nous moi et mon boy, le entre frère Brice, entre frère Brice et frère Moïse, au solide na bango pour bango discernement pour ça là. On a moi parole de connaissance par rapport à d'autres. Mais il y a ça moi ça peut ça bon j'ai colopéda. Ah ça biso. Et ça bien. Mais quand on a les gars maman pas Thomas. Mais je peux sinon peut idée bien. Souka d'idée papa. Faut na ça bon. On a déranger la soute. On a fatigué l'éléphant fort. On a phasé donc. Arrivé Miami, il faut nous. Ola mara la ligne en Kokazou et on a encore Bonjour. Ndeni réunion na bino na jeunesse, c'est l'équipe bien. Ndeni sikoyo classe université bien. Yaya ngamu na bengaki yo vraiment ndeko na yo ayaki awa mami na nga obombela na makambo ya kitoko boye mama makambo ya ndeko na yo Brice. Maman vraiment ayebisi yo na vraiment elingi na nga te mama. Yaya kobala mosali ya nzambe eza avantage eza ndenge nini avantage nani ye moko azotambola nana kobanga nzambe akotika kosala yo mabe te mpe akolakisa yo nzela ya nzambe mpe akoninga te ke asala yo mabe lokola mpe yo ozosambela oza kati na liloba nzambe vraiment oyo mpe baparent na yo bazolinga yo ozala lobi na yo ezala malamu eza ka liloba nzambe mama eza kaka likotambola na kobanga nzambe soki olingi mosali ya nzambe te olingi kaka bavoyo mama yo mwasi kitoko boye vi na yo ekobeba pamba atake ozosambela losambo na yo wana soki moto alibanda azwi akoetufe yo bamama bazozela iloko moko ya malamu mwasi abonga na ndako ya libala ti mwasi abonga na ndako ya libala donc okozala mosungi na ye akotika akosala yo mabe te. Bon mama nga vraiment na vi na ngai mosala ya nzambe te. En plus, puis, aza makambo makasi maman, aza vraiment makasi. Mwana nga, eza question makambo makasi te. Eza pona bolamu na bino. Omoni lelo ndenge bokomi na nzela ya nzambe ndenge azo encadrer bino. Yo oyo lelo ozotanga avenir na yo. Eza ndenge ekozala ndenge nini soki oza kati na Kristo te. Yango nga na préféré nga moko mama na bino nazawa nazo ko encadrer bino po libaya na bino ezala malamu na ba conseil na nyonso. Oh ngana obanda opesa yo mutu akosa yo te jeune ebomaka te prière pe ebomaka te il faut kokola sans prière sans jeûne ozwa solution te na makambo nyonso ozoluka na vie. Bon d'accord maman nazo réfléchir mais ko réfléchir pamba te sambela
nzambe akoriente bino ngai mpe nazobondela mpe mpona bino. Ah, vraiment c'est lengi. Combien de mise en place terminée. Mais bah, ça me rend banane. Ah, bah, ça me. Oui, il y a un bon ça. Et Mitibello. Ah, ça me. À vous. Comment vous avez mis le dé? Ça le savon. Ça le savon. Seigneur, Amen. Amen. L'excellence. Et oui, il y a des déserts. Papa. Malembe ke bo so pa minéré. Cobalt na mona te me fufu na mona. Somme. Pardon. Bon appétit. Merci. Bon. Ok. Yo mambo banyo kale. Tisiko oliara ba bandité bani. Avec. Ok, instruments ils ont eu déjà, j'espère. Oui, tous les unions se sont acquis. Ouais, c'est bien. Photo, c'est vrai. On a kawan les abloko et ça là l'église. En fait, nazo mona bandeko ba kota kisika, obaya kisika Nani, les frères Martin. Oui, les frères Martin, les frères Tichik. Donc, les frères Martin, les frères Tichik, les frères John. Oui. Bon, nangaki na tout na parce que yo tutika na bango nini yebika ngai trop boulot musala des fois na lali na zongi parce que ba outil déjà on les déjà ba information na bango nyonso déjà ma tout ça va mais na yebiki yo to kopesa ngai ba comment bazo évoluer donc évolution la bango ils ont très bien et surtout dans confirmation on a pesa du bango donc on a vraiment bazar pour et surtout la prière qu'on a pesa bango et fondé bango les choses ma vision la révélation en tout cas côté wana sans faute donc nous remarquer va plus comme on a tika moment presse mon donc ngana tuza kawa kondo kozala bien la Bible nous dit tokanisela bato mabete même si biso moko ata to remarquer que biloko ezobonga fondé ce que to changer le lenge nini ya ko bombela ngo pour prochainement eloko wana et se répéter. Ok, c'est bon Bishop, tout continue toujours aux modèle pour la bango. Tout ça l'effort donc yo yebi comme on a évolué toujours dans l'économie na ngai nazo sala tu le sais quand même. Oui. Donc bientôt là il faut quitter car on a comme déjà responsable quand même donc on va rater car tout le temps fermé tu vois. Donc en tout cas na likambo otu ko loba vraiment. Ouais. Na CP na makasi. Merci. Ils ont vraiment idée moko ya bien. Le losoki au Bali et Rosala et c'est on a biso nyonso et surtout vu les prières faut au matsango lisusu. Yeba que processus ya libala ils ont toujours na ba combat. Et bon très bien. Ouais, là je sais bien. Non, j'ai pas de temps nazo qui m'a déjà mon bango. Donc on a soir kaka to évoluer tout nyonso déjà comment on va. Tikelaka ene ata musabo moina yo
olobelaka ete makanisi ya motema na yo sundolelaka ye makambo oyo ezolekela yo